connaissance du dossier. C'est comme ça qu'en prenant la parole, en comparaissant volontairement pour le compte de la prévenue, nous avons sollicité une brève remise, Monsieur le Président, pour prendre connaissance du dossier. À Makala, vous nous disiez qu'il y avait des instructions qui avaient été prises pour que cette instruction se fasse ici. Monsieur le Président, nous redoutons, nous craignons qu'il y ait déjà des instructions pour condamner nos clientes ou nos clients. C'est comme ça, Monsieur le Président. Le droit, la loi veut que l'on protège les droits de la défense. C'est comme ça que nous sollicitons cette brève remise, ou vraiment que vous remettiez même à la week-end ou à 2 semaines pour nous permettre d'affûter les armes et de défendre nos clients et clientes devant vous. Nous avons dit, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, la question de la saisie est d'ordre public. Nous, le premier cité, le deuxième cité, ainsi le quatrième cité, nous n'avons pas comparu volontairement. Nous pensons que la greffière est en train d'acter. Maître, Monsieur le Président, de l'opportunité d'une remise ou d'une inscription. Nous allons pas sur ça. Monsieur le Président, nous sommes avocats. Personnellement, nous avons été consultés hier et que nous devons également faire mieux les choses, préparer la défense de mes clients. Au besoin, nous vous demandons, nous sollicitons une remise à 2 semaines, afin de nous permettre de compulser le dossier, d'affûter nos armes, de bien défendre mes clients, afin que mes clients soient quittés de toutes leurs charges. Nous avons dit. Monsieur le Président, votre honneur. C'est Maître Jules Okito pour la cliente Mwembu Liomba Nelly. Nous abondons dans le même sens que mes prédécesseurs, mes confrères. La loi pénale, Monsieur le Président, est de stricte interprétation et que le juge que vous êtes, vous n'avez pour arme que la loi. Un juge ne peut jamais violer la loi, Monsieur le Président, puisque nous vous avions donné des dispositions légales. Conformément à l'article 57 du Code de procédure pénale et 69 de même code, qui fait état de ce que, Monsieur le Président, que vous ne devez pas, en ce jour d'aujourd'hui, à l'égard de ma cliente Mwembu Liomba Nelly, vous déclarer saisie. Sinon, vous violez la loi aux dispositions de l'article 57 du code sus-évoqué. Également aussi, Monsieur le Président, nous venons d'être avec vous au CPRK, où nous nous sommes présentés. Maître, nous sommes en train d'apprécier l'opportunité d'une remise ou d'une instruction. Oui, Monsieur le Président, à ce niveau-là. nous chutons pour une remise, puisque le droit de la défense est garanti par notre Constitution de la République démocratique du Congo. Et donc, violer également aussi le droit de la défense, un juge ne peut jamais violer le droit de la défense. Que pour tout cela, Monsieur le Président, étant donné que nous n'avons pas encore compulsé le dossier, c'est récent que nos clients viennent nous consulter, on ne peut pas être surpris par une défense. Raison pour laquelle le bon droit veut que une partie qui veut solliciter une remise peut déclarer devant le juge du tribunal dans lequel se passe l'affaire et que cette remise soit accordée, à condition que ce soit pour juste motif. Et le motif que nous sommes en train de vous dire est que, Monsieur le Président, nous venons d'être consultés. Nous forcer l'instruction ou la plaidoirie viole la loi de la République démocratique du Congo, alors que nous sommes dans un état de droit, Monsieur le Président. Oyoki, Maye,
mon contamibé comme ministère public à Fundi Bino. À l'objet que au sali lisanga ya mabe on va bien association de malfaiteurs mosala na bino kokende koyiba ba cornière ya SNEL oyo ils ont servi et ça les rapports na kopesa courant et l'électricité na population bino kosala groupe pour na koyiba ba cornière wana ya SNEL na ba pylone na nzela ya bandulu tibona na pesa maloba pour pesa ye point de vue na yo pour na makambo ba fundeli ezata na mutu moko te oyo akangi biso na ba cornière eza na mutu moko akangi biso na ba cornière te azate bayokanga biso na bandako bakangi biso na ba cornière te yo otikala jamais ko so ba cornière na ba pylone ya SNEL mutu moko akangi na ba cornière azate mutu moko akangi na ba cornière azate yo bakangi na miloni na ndako bakangi na eloko te bakangi na ndako bon na ndako bakucho na eloko ni eloko moko te na eloko moko te oyebi trésor ndum nayebi oyeba ni ndenge ni aza yaya ya mwasi nanga tovanda na lupango moko aza yaya ya mwasi na yo oui bosalaka mosala nini yo osalaka mosala nini nga asalaka bajardin fundeli makambo na ye okutango kaka na lufungula me bakangi nga na eloko te ndumu mayengo ya trésor expliquez biso na bosalaka ndeni mpo boso ba cornière na bapylone na SNEL natika pe kosala ngata mokolo moko te otikala koso ba cornière te ata mokolo moko te mais yo ovandi kote ya nansele nafai na nsele yo kuna osalaka mosala nini naza mason oza mason Kaumba Richard oyebi ete Kaumba Richard azali beau frère na ngai tofana na ngai na elipango moko abali petit sœur na ngai boza na activité moko te bosala bino mbali ensemble jamais ata mokolo moko te ata ba mitraille ata bilo moko jamais tape kosala ata mosala wana te ya mitraille makambo nyonso oyo ya bacorniche bacornière ya SNEL oyebi yango te nayebi yango te natika mpe kosala yango te Mamboti yo po vaye na maluku naza maluku oza maluku na banani bolingaka kolokola ba cornière ya SNEL nanu nasala mpenza mosala wana te nayebi yango kutu mpe te nanu namona yango mpe te naza kaka na maluku yo oyebi ba cornière te nanu namona yango te nanu mpe nasimba yango mpe te bapi c'est un problème. Est-ce que on peut m'attendre? On peut? Bien, vous me suivez bien? Vous me suivez? Ouais, vous êtes au Kangaï? nazoyoka. Ok. Je réponds par rapport à mes oreilles, mon frère. On suit pas. Mais vous savez la police? La police au Sambarité? Pardon? La police? Na? La police? Vous savez la police? Nazamba na la police bakutanga na ndako na lali baye kozwa ngai
22h 23h ti bameminga nayebi pe te ti sikoyo mbe naza boye ata mwasi nano akomi te bakangi na 23h bayena na kalifungula nayebi oyo mpe bayelaki nga te na kalifungula boti sikoyo ata mwasi mpe ayebi te bisika nazali yo bakangelaki wapi na maluku na banani na bapolisi esika nini bakangelaki yo na banani mpe ozalaki esika nini nazalaki na ndako nazalaki na ndako bapolisi baye bakangi ngai batuni mwasi atuni bango bakena yaka oyo toke ekida dwa nde bamemaki ngana mpe ti sikoyo mpe mwasi na tokutani te nasali mpenza presque ba un mois et quelque. Comparer le prévenu Tchelo. Ngola de Gaulle alliance chinois. Oyebi Richard Trésor na AJJ. Pardon? Oyebi Trésor. Trésor Ndumbu. Na yako mona eka na kasho na kan fungula. Ebongo Richard Kaumba nde na yebi. Boyeba ni ndenge nini? Bon. Ngai na chauffeur mécanicien na sala ka transport. Ya Pascal Sele. Musala na ngala sala ka yango wana. Bon, Richard asomba mitraille, abanda kosomba mitraille, asomba teme abandaki kosomba mitraille. Nde la soka sombi mitraille na ye abengi ngai chauffeur na ye na memi biloko na ye na ke nango soki faut pese ba pese yango afuti nga mboko na ngai ya kei nga pe na kei. Donc atekela ko mitraille atekela tombe na tsaka course ya mitraille toteka na 17e ri toteka na BAT mais pour na likambo bazoloba oyo neti oyo bauti otanga nyonso wana nayebi ata epuis bazwango nayebaka te nayebi mpe place eutaka te mposa mosala na nga kotuna bango te babaka nga na ye nazwi na memi na ke kotika bango place bakoteka bateki biloko bango bapesi nga mbongo ya transport nazongeli mosala na nga ya transport. Mosala yebisa biso banani oyo babengaka yo mpo memela bango bamitraille wana oyo banani babengaka ngai moto abengaka na kotsomba mitraille fils oui Richard Kaumba fils abengaka mpo na mitraille Roger abengaka mpo na mitraille apa bango mibale motu mosu abengaka te epuis abengaka même moment te motu okisi biloko na ye abengi ngai na mema bango mibale au même moment te na mema Roger une fois na 2019 esukaka ndenge wana na mema na ni Richard na depuis mois de mai na mema Richard na mois de mai tina mona na bilili baolakisa ngai na makambo corner ya sine na yebi kutu makambo ba corner yango te na yebi origine yango te place eutaka eza te nga naza rien qu'un chauffeur po babenga nga na course na memi bango natiki bango na biloko na bango na destination place bakoteka bafuti nga mbongo na nga na zongi donc na comprendre te mpona nini nazo kose retrouver ti lelo na makala epuis bakanga nga mpona nini nayebaka te. Mais quand même on reconnaît que plusieurs fois au moment bende na mema ya Roger na fils na mema Roger toteka yango bakarakas babiloko mike ya mabende corner d'ailleurs bamema milai na tika lo mema ngala ka mutuka muke na mema babina milai nde na mema ba mitraille na tokenda ko peser na Roger tokenda ko peser yango pèse voilà Charles après combien de fois déjà nous me mêler ba mitraille wa Roger na 2019 je crois deux fois na 2019 na 2020 ngala tika lo benga ngata tout moment benga nga nazaka na mutuka te na mema nde na 2020 mema ba bene anan Roger na Kaumba na 2020 au plus entre mois d'avril mois de mai naza sous la précision na mema une fois ma bende une fois seulement na mois de mai mois d'avril comme ça donc précision penza date exacte na mema pe na tika na destination teki yo apesi nga mbongo transport na zongi na ke ko sala musala na ngai naza chauffeur mécanicien musala na nga na sala ya mwana bon tambo mema ma bende wana bokena utika ngo wapi bon pour la Kaumba une fois totika na mitraille une fois je dis bien une fois utika wapi na 17e ri place ya chinois na place ba pesa ma bende na 17e na marché de la liberté na marché de la liberté je me souviens na moi na année une fois à
maman moko na yebi awa une fois seulement. Une fois à part wana ils ont comme suite. Qualité mamba mamita ngo soki bi wa cornier na oloba na yebi yango te na yebi makamba cornier te. Na yebi cornier soki za iloko ni na yebi na ngate. Ngara yebi ma cornier te. Na memele ma benda te ki apesi nga bon transport nanga na zongi na continuer ko la taxi na ngandi na mesa na ko sa. OK. Bobindo. Vous voulez faire un débat de comparaison? Oui, monsieur le président. Oui, allez-y, très rapidement. Ce maître Kabumbaï Williams, avocat au barreau auprès de la cour d'appel de Kwilu pour les intérêts du prévenu Mwandika Okeyabi Madeleine. Mais monsieur le président, j'aimerais... Non, vous avez fait un débat de comparaison, non? Oui. Alors, j'aimerais avec l'instruction, maître. Oui, par la même occasion, j'aimerais présenter mes excuses pour ces retards. Parce que nous avons reçu l'exploit qui nous indiquait très bien que l'audience devait en principe se passer à la centrale de Makala. Malheureusement, par de constater que l'audience se tient en dehors de la prison de Makala et que le tribunal s'est déclaré saisi en irrégularité présente la citation à prévenu. Donc c'était vraiment ça. Je voulais faire signifier ça au tribunal. Bobindo. Présent. Sonzal et Roger. Présent. Oyoki makambo oyo mokonzi mpe kwa fundeli bino. Ke yo na Richard Trésor alias AJJ chinois boza na groupe na bino bokendaka kozwa ba corniche na Yasnel na nzela ya Bandundu. Po bokendaka koteka yango na misika ebele. Réaction na wezani. Bon, bisika ebele tokendaka koteka yende mutu ayebi. Ngai bazwaki nga na ndako na nga vers 23h. Na ye kozala surpris ke natekaka bacornier à partir ya kokoma na Kalufunula. Ntango baye kozwa ngai take citoyen congolais natunaki heure oyo 23h bureau nini ezofonctionne pendant ke nalali boye kofungolela nga porte. Fungola biso toza police tozoluka minduki. Lokola nayokaki police namoni menace eza makasi na porte na kengeli na libusu namoni police ya solo na bino lokola conscience nange zo reprocher nga neloko te nazaki obligé afungola porte afungoli porte ba police ebele bakoti na ndako bakaninga déjà singa c'est que yo kokabwana lobi oyebi yango te bon nayebaki yango te nayoki nde bayeba fuye ndako na nga balobi bofuye ndako na ye mobimba d'abord moto ayaki kokanga nga major alobi bozwa na batelefone nyonso eza na ndako bofuye ndako mobimba sikoyo nazokomprendre te bazofuye ndako na nga mpo na nini onatuli bango boza na autorisation ya parquet mpo bofuye ndako boye na butu boye manda nini oyo boye nango eza ya réquisition de nini bakoti kaka bazwi bamarteau na ngai babirin oyo nakatelaka bamitraille na ngai. Ok yo osala mosani nasomba mitraille somba yango wapi tobelelaka kaka na bakartier nde tozoleka mabende nazosomba nde tobelelaka ozozwa bandambu ozogroupe ti soki ekomi ebele obengi chauffeur. Non maître Maître, je pense que vous êtes des... Attendez, le tribunal vous a suivi. Maître, je pense que vous attendez. Je pense que vous êtes des professionnels du droit. Faites un effort d'adopter, d'afficher un comportement quand même. Je me demande si c'est comment est-ce qu'on doit se... Parce que le tribunal parle, vous aussi vous parlez, maître. Mes excuses, monsieur le président. Poursuivez. bamitraille tosombaka ndenge tozalaka ozoleka na quartier ozobelela mabende nazosomba
oyo aza na libende abengi yo osombi ozogroupe ti soki ekomi ebele nde oluki mutuka otelemi na nzela neti mokolo namonaka oyo chauffeur oyo chinois ezalaki sikoyo bacornière ya snel bolongolaka yango ndeni cornière ya snel tolongolaka yango te oyebi bacornière oui nayebi cornière parce que Congo Futur place totekaka mabende na 17e mairie asalaka bacornière cornière ezali bapiese oyo totiaka bacadrement ya ndako nayebi yango kaka teke eza cornière ya snel nayebi cornière. Ok, comparer la prévenue Bowangala Bonkono Chantal. Mokono Miboy Kafundi yo alobi que yo maman Bowangala Bonkono aux en connivence na ba Richard, ba Trésor, ba Mambi, Chinois na Roger, bakenda kozwa ba cornière ya snel pe ba rotegela yo. Personne na ezani. Ngai natekaka na marché de la liberté. Natekaka na marché de la liberté. Tosombaka mabende. Po eloko natekaka eza mabende. Ngana bango toza société. Nalamuka tongo na kewenze na vandi. Soki mutu aye ne eloko na ye aye koteka ndenga na sombi. Na vandaki na wenze namoni monsieur fils bazaba na mitraille batekelaka biso nyonso ezaka cornière basalaka mbongo na bango ya mitraille mais oyo eza moko lokola pièce eza kaka bango te même na mabongo totambolaka aye koteka ba mabende mwa ba cornière aye nango aye la ba cornière aye koteka na wenze ba cornière oui osomba yango papa nazo lobati aye na ba cornière mais ngai nayebi ba cornière snel cornière snel eza na cachet eza galvanisé or galvanisé nyonso eza snel eza la snel ye moko ayebi yango snel ye moko ayebi ke galvanisé nyonso eza snel te ayebi parce que ba réseaux sociaux nyonso oyo kufa ya kala même na ba mabongo batekaka yango ateki yango na moi aye na butu te na zamba te na kuku pe te azoluka mutu si aye kotekela ba cornière mbalaboni ayaki une fois kaka une fois wana nani pesa kombo fils wana fils sikoyo eza ya lelo te ya kala le 8 nga na vandi na mesa nanga namoni major Kasongo azoya na garçon moko atie bakraka bazoya akoti na marché de la liberté na moyibi wana oyo bakangaki tangu ye aye akomi na mesa ba mesa nyonso abandi kotambola alakisi bango alobi te batu na yele awa baza te baketi na mesa ya suka tangu bakomi na mesa ya suka bakuti mutu te ezaki ya kokanga na kozonga na ye abandi kokota abengi ba porter na biso babandi kokota na ba mesa kozwa biloko ya batu garçon na lobi awa na yebi na mutu moko te o na tekeli eloko aza te ngai azaki ya kovanda boy batu nyonso bakoma ipanike ngai navandi nanga parce que nayebi ete abandi kobimisa mbalasuka fils ayaki kotekela ba cornière ezaki estimé ezaki ba période ni ba mbalasuka oyo fils ayaki kaka mbala moko wana
aya na mitraille mpo bango bazalaka bapiese akoya na mitraille na ye oyo eza tio oyo eza barre de fer oyo eza corner oyo eza fer i alongoli aye koteka na wenzi nga navandi na nga na wenzi à part fils nani mosusu oyebi oyo esi aye koteka lo na cornière nayebi mutu oyebi mutu te Mwembu yebisa biso nani ayi kotekela ba cornière mutu atekelanga cornière aza te ngai nalalaka na ndako ecertain le 19 nazaki kuti na ebembe tokundi ebembe na yolo naye kozonga na ndako vers 20h nalali namona vers 3h na porte na ngai ya ndako babandi kobeta porte bana lokola balalaka na salon batuni banani wana bango biso la police likambo yango nini nga nayebisi mwana priske fungula porte bakota babuka porte ya bato te nde bafungoli porte basoda plus de 10 soda bakoti na ndaku bazwi bazalaki nango mposa ya kozwa bazwi batelefone bazwi batrusa mwana donc baenvahir ndaku ti baye kokanga na ngai bakati nga na bilamba ndenge naza nayaki la polisi nini bayibi nga batelefone likola mbetu bayibi batrusa mwana na baresi na ye ya minerval atangaka na croix rouge ezalaki na kati emonani te bon nalalaki torche ni babimisi nga kaka bongo na jipe apamba na jipete mwana lera azoya alatisa ngai elamba babandi kobeta meme fi na ngai na petit garçon na ngai babandi koganga ngai babandi kobeta bana mabe ti donc mwana azolandisa ngai elamba donc dayaki nde torche ni yo sala busani ngai natekaka mitraille na ngai natekaka mabende na wenza marché de la liberté oyebi Roger nayebi ete mutu atekelaka bama bende na marché ya liberté eza nani biso osombaka biloko na wenze soki bana pusu bazwi na biloko bazoleka le mosusu mpo bakende opesa biloko na bango bayaka biso toponi eloko oyo omoniki okoki kotia na meso teka tolukaka biloko na biso na libongo tosombaka biloko na biso memi na onatra bamasu banini bawagwa kalakala wana bamasu ekufakufa na libongo biso tokenda koluka biloko na biso kuna totambolaka lokola bato ya maboma tolukaka biloko na biso oyebi chinois nayebi ete chinois oyebi ete otikala omona ete namoni ete nayebi ete ebongo ya jeje nayebi epete oyebi epete ok Mwanzika présent yo po otekaka na marché ya liberté otekaka biloko nini toteka mabende na petite sœur na ngai ye na petite sœur na yo nani Nelly Nelly botekaka mesa moko mama bende botekaka wana nani ayeka kotekela bino yango tosombaka partout na libongo na basociété na bamasuwa esika nini babarge ekufi batekeli bino mitraille tosombaka nyonso sikoyo na groupe oyo eza na nsima na ye wana nani oyo oyebi oyo atekelaka mpe de temps en temps ayaka kotekela mwa bamitraille wana na groupe oyo neti baza na ata mutu moko te atekelanga mitraille oyebi ata mutu moko te na groupe wana batekelanga mitraille te à part fils nayebi ye asombaka mitraille na ye soki eza eloko moko aye kotekela biso mais les autres wana nayebi ata mutu moko te fils atekelaka oyo quand même de temps en temps bamitraille eyo nyonso te babiloko mosu azala nango neti ya kilo neti ya pese neti ya banini ebongo bacornière nasomba te namona yango mpe te eloko te nalala vers 2h du matin baye epa na nga lopango eza clôturé basaute mire bakoti bapolicier nayoki na porte kokokoko nayoki babeti porte kokoko natuni nani police
problème na fungoli fenêtre problème nini fongola porte nga na kanisa quand même nini ba bouclage neti esalemaka nga bi wapi papier oyo boye nango ya bouclage soko tie mobulu tokobuka porte na fungoli porte problème nini okangami na kangami na problème nini ba moko na lalaka pe kaka na kaleson na sengle batombola nga bongo na mutuka mwana na nga liboso nde abandi kolela abandi kolanda po na za veve alobi esika nini bino bozomema mama na nga esika nyonso bozomema mama na ngai na kokende na ye nga alobi tikala na baleki no alobi vers 2h du matin mama ta mosusu baye koaleve yo likambo bamemelaka nga nayebi te nakomi na kalufungula natuni problème nini nde esika kalufungula nde bayaki kolobela nga ke o mama okangami osombaka biloko ya SNEL na mesa na nga ata piese ya SNEL eza te na ndako na nga te eloko moko te ya SNEL bazwa eloko moko te PV moko te bayela ngai ke mama oza mokangami mpona eloko tokuti na mesa na yo ubie tokuti na ndako na yo eza te. Est-ce que ici on a oyebele oni babengi cornière na yebi yango mpona te kaka oteka yango mpe oyo oteka wana ozoka yango wapi na Congo Futur partout ok na osomba yango na Congo Futur na mabongo okende bozwi esika nyonso okokutana yango ozwi mais oyo ye papa oyo ye alobi ya SNEL natikala kosomba te po na mesa nanga batikala kobimisa pièce ya SNEL te na ndaku nanga bakota ti na kati ya chambre partout batikala kozo eloko ya SNEL te ke yango yo mama tokangi yo na eloko yango yo ozoti atembe eloko moko te osikoyo na komi ya ndenge nini non, maître. J'aimerais juste renchérir. Non, le tribunal, vous n'avez pas la parole, maître. Laissez-le se défendre. Bien. Le tribunal a fini avec la ronde de tous les prévenus. Je crois que la défense a sollicité du tribunal une remise pour vous permettre de bien pénétrer le dossier et de bien préparer votre défense. Partie civile, vous avez suivi la demande des prévenus, de la défense. Ils estiment qu'ils venaient d'être consultés et ils ont besoin d'un peu de temps pour complicer les dossiers. Vous avez la parole pour réagir rapidement à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Nous constatons, nous assistons à des scènes ici. On vient vous demander des choses et l'air contraire à la foi. On vous dit que vous n'êtes pas saisi, en même temps on vous demande de renvoyer. C'est une chose et son contraire à la foi. Mais par rapport à la remise, nous sommes avocats. Nous sommes de la bonne école. On ne peut pas, en tant qu'avocat, on ne peut pas refuser une remise à un confrère. Surtout tant que son client est poursuivi pour des faits aussi graves que ceux que vous êtes en train d'instruire. On ne peut pas les refuser. Mais il ne peut pas en abuser. Il y en a un qui avait demandé une remise sans préciser les délais. Il y a un autre qui demande une remise de 2 semaines. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le membre de la composition, Monsieur le organe de la loi, nous sommes avocats. En un seul jour, je peux préparer un dossier. Et si on était en procédure de flagrance, que dirait-il? Demander une remise de 2 semaines, c'est trop pour nous. C'est un dossier, comme tout autre dossier, on n'a pas que ces dossiers. On attend des dossiers. Et c'est d'abord, les clients sont en détention. Ils sont en train de militer pour qu'ils soient libérés. Ils doivent plutôt vous forcer la main pour pouvoir statuer sur leur sort, vous prononcer sur leur sort, afin qu'ils puissent recouvrer leur liberté si seulement ils ne sont pas coupables. Pourquoi demander une remise de 2 semaines? Parce qu'ils sont convaincus plutôt de leur innocence. Nous trouvons que 2 semaines c'est trop pour nous. Même en un jour. Mais comme ils disent que non, ils ont vraiment besoin d'un temps, ils ont besoin même d'une année pour préparer la défense de leurs clients, nous estimons qu'une semaine
Donc à la huitaine, une remise à la huitaine permettra à tout avocat responsable de mieux assurer la défense de son client. Donc 2 semaines c'est trop pour nous. On a aussi des agendas. On est d'accord pour la remise. On ne s'y oppose pas. Mais il ne faudra pas qu'on s'en abuse. Donc à la huitaine nous suffit. J'ai dit à la huitaine. Merci. Oui. C'est toujours la partie civile. Oui. C'est personnel. Hein? Je pense que ça ne vaut pas amener débat. Nous venons de nous convenir avec le conseil venu. Non. Maître, comment vous pouvez réagir comme ça? Je suis désolé. Allez-y, adressez-vous au tribunal. Adressez-vous au tribunal, maître. Ok, monsieur le président, nous avons compris que les avocats, ce qu'ils disent au couloir, même si la bouche de l'avocat peut sentir, mais lorsque l'avocat a dit quelque chose, il doit se respecter. Mais je constate que ce que nous sommes convenus avec les confrères, ils ne veulent pas le rendre public. Mais cela étant, monsieur le président, le principe de la remise est acquis, mais tout simplement ce que nous demandons, c'est qu'on puisse accorder une remise à une semaine. Ça peut nous permettre d'instruire et terminer la présence. Je pense que ça ne va pas amener débat, étant donné que les énergies peuvent vraiment consolider à l'instruction de la cause qu'à une remise. Je vous remercie. Oui. La défense. Oui, monsieur le président. Pour terminer, et puis on donne aussi la parole au ministère public, il donne aussi son point de vue par rapport à la remise. Nos contradicteurs sont des avocats comme nous. Je sais que le tribunal pourra être d'accord avec nous que lorsque, dans une affaire, le tribunal n'est pas saisi, le devoir c'est la remise. On n'a pas dit quelque chose de son contraire. Lorsque le tribunal n'est pas saisi, il va carrément renvoyer une affaire puisqu'il n'est pas saisi. Et donc ce n'est pas quelque chose de son contraire. Je connais les confrères, c'est une figure de proue dans cette profession. De deux, monsieur le président, on ne peut pas venir discuter devant le tribunal pour la remise. Nous sommes entendus que nous sommes en matière pénale et d'ailleurs, c'est nous qui avons intérêt à ce que nos clients qui sont prévenus connaissent de leur sort dans les plus brefs délais. Pour moi, ce que je ne peux pas plaider par procureur, chaque avocat a son client. Pour moi, concernant madame Mwembu, Liomba Nelly, je consens pour une semaine de la remise, afin que dans 2-3 jours, on pourra compulser les dossiers et puis chercher de voies et moyens à ce que nos clients soient, puisqu'ils sont innocents, nous voulons qu'ils soient innocentés par le tribunal. J'ai dit maintenant. Merci. Monsieur le Président, nous comparaissons pour Madame Boanga la Boncono Chantal. Oui, allez-y. Nous ne trouvons aucun inconvénient pour une remise à la huitaine. D'ailleurs, nous avons comparu volontairement pour couvrir les irrégularités. Mais seulement, nous voulons insister, Monsieur le Président, si vous voulez bien après d'avoir envoyé l'affaire, d'ouvrir la chambre de conseil parce que au nom de notre cliente, nous avons demandé une liberté provisoire. Nous avons dit. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour le verbe. Moi, j'ai comparé pour les comptes de Madame Mwendika, comme je l'ai dit tantôt. Mais j'aimerais seulement faire observer une chose au tribunal, la passion. La passion que la partie civile met en défendant les intérêts de son client qui est la SNEL, si je ne m'abuse pas. Votre honneur. Nous avons tous suivi les déclarations de presque tout le prévenu. Là, j'aimerais plus épingler le prévenu d'âme. Ils vous ont expliqué en long et en large toutes les irrégularités qui ont émaillé leur arrestation. C'est pénible, votre honneur. En vertu du principe d'égalité des armes, il était de bon droit que votre tribunal puisse renvoyer cette affaire. J'aimerais aussi faire observer une deuxième chose au tribunal, votre honneur. Nous étions à la prison. Nous avons assisté à une pratique discriminatoire. Nous étions à la prison, votre honneur. Notre affaire a été appelée à la prison. Nous sommes ébahis, éclairés de constater que dans la citation en prévenu, on nous dit que non, l'affaire va se passer au niveau de la prison.
Mais malheureusement, on va nous dire que non. À Gombe. Nous arrivons à Gombe. Attendez, il ne faut pas quand même raconter des histoires. Cet appel n'avait jamais été appelé à la prison. Il ne faut pas venir dire ici que cet appel a été appelé à la prison. Cet appel n'avait jamais été appelé à la prison. Votre honneur, poursuivez. Votre honneur, avec moi la citation à prévenir. Je peux vous donner les. Nous sommes en train de réfléchir sur la remise. Donc, j'aimerais juste. Non. Si ce n'est pas par rapport. Toutes les irrégularités. Moi, je trouve ça comme un intervenant. comprend que vous êtes arrivé en retard. Et que ce débat a déjà été dépassé. Votre honneur, mais que ça ne soit pas. Si le tribunal vous a donné la parole, c'est par rapport à la remise. Tout à fait, votre honneur. Mais entre-temps aussi, j'aimerais finir en sollicitant aussi la liberté provisoire pour ma cliente et les arguments seront développés si seulement si votre tribunal retenait cette affaire en chambre des conseils, nous avons dit. Merci. Pour le compte de Karumba Ndomba Richard. Sur la remise. Oui, sur la remise. Si vous revenez sur d'autres choses, je vous retire la parole. Monsieur le Président, la justice et l'élimination. Sur la remise. Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Certes, la célérité. La célérité n'est pas la précipitation. Nous pensons qu'une courte remise à une semaine, à 2 semaines, nous permettra de compléter le dossier et de bien présenter la défense de mes clients. Nous remarquons également une sorte d'agitation de la partie civile. Ils vous disent le tribunal vous remercie. Wow. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Bien. Merci pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, il y a une constance. La constance est que toutes les parties sont unanimes en ce qu'elles sont d'accord. Ils ont consenti à la demande sollicitée par la partie prévenue. Cependant, nous voulons souligner que nous sommes en matière pénale, laquelle matière requiert célérité, surtout que les affaires sont appelées et plaidées à la première audience. La remise n'est accordée que pour juste motif. Mais seulement pour une meilleure administration de la justice et dans l'intérêt des droits de la défense, nous n'avons pas d'inconvénient qu'une remise soit accordée. Mais je pense qu'une remise à la 8e serait satisfactoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur de la République. Cela étant, le tribunal va devoir envoyer la présente cause à la week-end, soit au 30 novembre 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le tribunal vous remercie. Non, la chambre du conseil. Alors, il y a eu 2 demandes par rapport à la chambre du conseil. Donc, l'audience en chambre foraine est suspendue. Nous demandons donc aux différentes chaînes de télévision de pouvoir arrêter avec la retransmission de cette audience. La brève instruction des prévenus qui ont été présentés un à un